Allo Kinshasa, Brazzaville, Angola, Norvège, Belgique, Suisse, et pas JTT, tout compte fait, salut le monde entier. Voilà, merci de nous revoir encore en ces moments. En tout cas, je dirais merci beaucoup à tous les internautes, à toutes les internautes pour votre fidélité. Et devant vous, c'est ce qu'on appelle Nora Kalangila Widj Balobi. Toza, on a toujours pour nous satisfaire, Bino toujours, on a toujours pour nous informer, Bino Ndenge vraiment ici Ngilaka. Alors, je sais que vous vous posez déjà des questions Eva Widj avec. Laissez-moi vous dire qu'il s'agit encore d'une star, bien sûr. Alors, c'est avec elle que nous allons vraiment la Widj, raison pour laquelle je vous demande déjà de ne pas zapper. Si ressemble là, vous ne serez pas dessus car on va passer quelques temps de joie, quelques temps de gaieté et surtout quelques temps de s'informer. Voilà, derrière la caméra, c'est celui qu'on appelle Peggy Walungwa, Walungwa ba Peggy, Baby Peggy Mikolo Mounene Zoyara, je sais pas pourquoi. Merci beaucoup à JTT Jean Thibaut Bois. Merci beaucoup à Aki Prince de Verviers, je dirais merci beaucoup. Sephora, Laurette, Jonathan Chibobabi, Bana Boss, Baza Boss. Voilà. Alors, tous les cas déjà directement dans la star. Diane, bonjour Yaya. Bonjour Nora. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, je veux bien, merci. Bienvenue encore, hein, parce que tout ce bienvenue. Zambali Bosso, donc lieu de joya ya. Alors, au la télé-réalité, au la Louboa Bastar, télé-réalité, je crois que déjà, ne Louboa Bastar, au PC déjà bilan nango. Alors, tokoye basko bilan ya Elubu, ya Bastar. Bilan nango zaki positif. Bato basepelaki nango, bato babengaki, bafelicitaki. Moi erreur ezaki mukie pe bato balobaki, bakorrigeaki, il fallait qu'on corriger vu qu'on a salaki yango na place à musala. Moi par rapport ya hygiène souki na biloko kolia, moi bato basalaki ba remarque mais en gros, c'était bien. Ouais. Donc, pour nous, ils ont qui réussite, non? Parce que nous, allons ça, ça, les locaux pour donc ils ont l'écolo qui est en assez. Oui, ils ont qui réussite. Voilà, ils ont qui réussite. Alors, au cours rappelez sous bande on a vu peut-être au besoin qui occasion hôtel hôtel Diana Lambaranini. Na ilubu ya bastar na lambaka ndunda, bachangu ba mbeso, batumbara poisson na kwanga. Bon l'écolo, bah ndunda bangu ba mbeso, mais bon trop l'écolo. Ouais ouais. Pe bateau ba mekaki, ba bengaki ngai ezaki vraiment réussite. Voilà, qui vraiment réussite parce que bateau d'abatela qui va sentir que non, Olamba qui vient. Alors pour les gens qui disent que non, star, soit artiste, na battement, Olambate, tu te dis quoi? Non, bah c'est trompe pas. Bah c'est trompe pas makasi. Bango basalaka baloba bango par rapport de bambajija biso par rapport de bamona biso na TV. Alors en réalité toza basipé. Otobongi na mabala, otoyebi kolamba, toyebi makambo ebele. Oui, peut-être bon, on a tout les qui n'étaient votés si l'autre manzaka, n'a pas manzaka bongo, alors ça les lotés. T'es bah c'est trompé. Bah c'est trompé vraiment. C'est trompé. Alors le lot pénalini, bah c'est trompé le souma kasi. Alors dites-nous un peu de quoi il va payer Diane aux colonies. Diane a Moulouba. Na 50 Moulouba, 50 Moukongo. Papa Moulouba. Papa Moulouba, maman Moukongo. Donc comme mba mo Chidiane, babi ba. Moi ba Moulouba na ba ba chili boso, ba ko be ba chikalonge. Donc comme Chidiane. Teka comme kamwanga ya Chilombo. Chilombo. Peggy, Luka Kompomoko, écoute moi Peggy. Alors, dites-nous un peu parce que de jour le Bezam Louba, je crois que Oebi quand même barré pas na bino, na Balouba ne je sais pas, na minute on a na loa Moulouba te, yon invité na ngoza lokwa Moulouba barré pas na bino za vraiment ni na nini. Bon. Naza nga Moulouba mboka te na nga Moulouba ndi pa Balouba ki. Quelque barré pas na biso na yebi, tolia ndakala, tolia ka sensa, tolia ka soie. Toliaka pondu, toliaka fufu na biso masangu, toliaka mujibu, tongo bilo na biso toliaka. Na bakso bilomblom, bilomblombo. Sampo. Donc on a naebi quelques-uns naebi yango wana. Alors le loko lambela ba internet na biso nini, to ba internet na biso wala na biso. Na moi le quoi n'olamba mujibu dans sangisa on habite teku nota wenzende na okeko sala so na moni soa na sali soa so na moni soa te dans sala ndakala na ngai to na sali sensa na nga malgré word mais oyebi na opende basala ba soa wana na ba sensa wana na yebi penza
Voilà, chers internautes, vous avez déjà compris le repas du jour. Le loba bezali mujibu, parce que c'est biteku, soit 500, le bon ouais, soit 500. Et je pense que parce que balobi il faut te préciser déjà parce que deux fois Wendy moro mona moro moi au filmer ça moi au filmer zali parce que deux fois bon moi émission tout au film à Wendy parce que tous allait un peu coincé. Alors il serait vraiment bien te précéder tout ça la moins rapide déjà tout qui n'a rien sur Wendy mais je t'ai dit que le lobabi bon le bien là bon non il taille boss pardon il y a des boss. Mais boss aloba qui nini pegi boss alobi. Aujourd'hui Diana dit Eloubou elle va sortir de l'argent de sa poche. Ah mais non hein. Moi je n'ai pas. Non mba ou moro ya jeté tanga ye boss yindi mtu fa ça la émission de Louisa. Jamais te perturber programme alors yango $30 on a vu Eloubou bikolo et yango yo. Voilà alors je crois que tu kende. Ouais bien sûr. Pegi walunga to kendaka na biso déjà parce que kolamba ils ont rappelé moi tant surtout Eloubou bikolo c'est vraiment concentration ezala po Eloubou bikolo ce qui n'est pas invité à coller en hôtel ce qui bien fait ce pendénité voilà cher internet biso to kena da Wendy. Tomate de compléter un peu.
déjà de retour, chers internautes. Je crois que bon, moi déjà bah, quelques images autour na Wendy. Maintenant, tu comme ce qu'on a ou alors qu'on présenter les biso biloko oh ya sombi et le web bikolo na bango lelo to e bapina ka sombi ni nani nya kolambela ngona nini na nini. Alors il serait vraiment mieux yo moko expliquer ba internaute na biso osombi nini na nini. Basizo na ndunda biteko na nga yango yo. Mujibu na nga yango yo. Comme un bon moulouba qui se respecte, Foufou est en raté. Là c'est mon langa. Et awa, nazaka na bepis. Bepis ni na nini. Oyo na bandina na swana biso yango. Enfin tozwaki yango kaka. Yango yo. Bepis na ngai, naza na huile. Naza na solo na ngai yango yo. Solo yo. Mafuta na ngai mbila yango yo. Awa nde nasangisi mwa biloko ndembi, tomate, céleri, marinade, ail, piment, na bipisi na biso mike. Mungwa na ngai yango yo. Oyo mwa kimukongo esengi ebenzi ngai mwa 50 na kimukongo ebenzi nga na mwa safu ebenzi nga na mwa safu benzi yango wana. Ok, voilà, chers internautes, je crois que bon, moni déjà biloko nini oyo Diana Sombi, ça prouve vraiment que non, azam luba, mamou djibona mingi eza vraiment ya baluba. Alors, Peggy Walunga, on sait vraiment topé maman mouké parce que c'est déjà présentation. Elle est en pelissa moto et on se retrouve tout juste après. Bonjour. Shosho ya shozate. Non ouais les sept. Le lobo kainga je ne me la salite. Hey. Kiena Willeri. Obi na Willeri. Basala ba on sana mbwa mayo. Je te jure. Mbwa mayo. Nano kamwe. Papoti na mbwa. Abeta ngo shule lo bobo minga journée. Embouteillage. Salité. Et bon à bengi okota. Ah, sukuli ya ndunda na biso nasangisi yango naokata ngo nzela moka na mujibu Mama bonheur salaka kawana bo ego RDC yango nde maka c'est la classe et la différence. Amama yaka kotala emission na bino yango elobo ya basa amama yaka kotala emission na bino yango na ndenge ya réalité amama Ego RDC
kane. ndembi na biso na okata deja ebi biso baluba tolinga na biso bilonga mai bepise na ye ezala likolo ya vite fait quoi vite fait mais bien fait Ochaka tomate moko litungulu bakolamba ngo pe à part non sans ko 5 on ndunda bien sûr mais nga siko na lami na préférence na ngai na ndepe na kole nde tozako olia mingi tozako 500 on ndunda no chama dembu mananga piment poivron no chama moko na ochama likasa na ngai ya céleri ekie kaka ekie kaka na otia solo na biso solo sikoyo todivisa yango par deux todivisa yango par deux poani parce que basolo mosusu ezalaka na banyama na kati todivisa yango par deux
solo ko tia nombre nyonso lingi ça dépend hein. Tu vas gros sanction pe na bilolo. Ko sanction pe na bilolo. Goût lisusu. Nde bien te. Oh. Akuna solo na liate. Moni problème na biso ni to linga so lia naturel te. To mo lia plus ba vivre frais na biso et pourtant yango ndezo bomaka biso trop. Naturel boende makambo. Solo penza solo non. Et bien accord. Et big ça va maladie et belé. Ba so ile ba nyanya. Osala liboka solo. Solo na solo ba solo liboka. Wana ba swahili. Nzo mafuta na biso Oui hein. Voilà, chers internautes, nous avançons lentement et surtout sûrement. Donc, bon, on est déjà que notre âge a évolué. Moi, je sais que c'est un montant en lunda. Donc, marinade déjà zoko taramena tant on a bien, il y a pas qu'on a bis peu marinade. Bango ba c'est comme comme dérouté. Ba série na bango ezala raté. Est-ce que ba surtout mo ba que ça moi hein puis marago. Fais expliquer ma photo bien, bien quand on y. Kenzo. Ma futa oyo eswara te na mongongo, ya te mafuta msusu ezalaka ya mbila oyo peza to lambela ba pondo. Ope ko lambela no pondo lambela no nyonso mais osko ezalaka tellement fine. Tu vois ça pique pas. Muta lié azana à l'aise. Ya nga na préférence ko lambela yango to quoi bandunda ba légumes, la plupart ba légumes na lambela ka mafuta ya Kenzo. Kenzo ngela ngela sende nini? Ezala pe na Kikongo na yebaka na ngate. Non, tu as pas belé, hein? Ok. Yamba. Pardon. Sinango, hein? Mungwa, tellement que na tout aki aïe na biso na be yamba te pardon. Na tellement na tout aki aïe na biso na mungwa. La lingi suko bakisa mungwa te na ni na che marina donc etoka kaka etoka na yango ça maintenant fini kango pété. Pour moi vers wani bimama kasi parce que na fini qu'on a bomi. Miché. Voilà, chers internautes, bon moni déjà ndenge tout ça quoi avancer lentement et surtout sur moi. Pardon, donc c'est moi qui tiens. Na voilà. Lentement et surtout sûrement nulle part ailleurs que dans Eco RDC babi Eco RDC zawana po na biso nyonso ba oh nyonso balandaka Eco RDC vos appareils vos alara toujours branchés parce que nous sommes là juste pour vous, nous sommes là pour vous satisfaire, nous sommes là pour vous informer babi libanda na esbo moizate à chaque fois eloué ça la marque à chaque fois maintenant muto zo rapé en plus na ndenge na o aza mutu pété azokanga ope muto za moins difficulté eloué ça la peka moroté. Beaucoup ça n'arrive pas moi comme Elam Beleza différent parce que ndenge lelo mujibu bongo nandunda elbi pesa salango elbi mema ki yango ndenga ba 500 diana yena ngona ndenga soi donc ce qui veut dire que non on apprend toujours dans la vie mutu akoka na vie azate donc tozo bakise na makto bakisana ka makamto bakisana ka makambu bien de yango en tout cas ba bili banda na subo moizate ba ono so balandaka Eco RDC vous allez toujours brancher sur ensemble vous ne seriez pas déçus ba lobi vient nanga Michel Linvou akanga masolo na ndenga ba Suisse kuna ba lobi akanga masolo na ndenga ba Suisse kuna pona Suisse kuna pe JTT pas za kuna libanda na esbo moizate kandinga ye mo alobaka JTT Jean Chibo Chibois. Merci beaucoup na fidélité na bino, merci beaucoup na Maya la belle Maya Madia Aki Prince Le Vervier bien sûr, merci beaucoup Peggy Walunga ba Peggy Peggy yo balobi biso awa na Eco RDC tozalaka wana pona ko satisfaire bino tozalaka vraiment wana pona ko satisfaire bino parce que bino ne bopesa biso ba vue bino ne bopesa biso pe vie tant on a lobi vie bozota la biso poto kotisa bino kwa mondo ebi tozala ba revenu quoi bopesa biso pe vie na sens que ba oh on a pe ba solo la bien ba oh on a pe ba que la biso ba oh on a pe ba raison na biso en tout cas ça leur vraiment bien. Merci beaucoup na fidélité na bino bozala toujours branché bozala toujours scotché na Eco RDC ba innovation ainsi que zo ya ba lobi film ezo les cas déjà on a total rango biso nyonso en tout cas film wana les films moko il y a des leçons vraiment à tirer, il y a des leçons vraiment à tirer na film on a biso nyonso to landa rango attentivement ba lobi ba loba kaka ce qui te lobité
Donc, branchez, restez toujours branchés sur Ressemble, vous ne serez pas déçus. Eco RDC, Ezapo Nabino, Ezapo Nabiso, Ezapo Nabango, Ezapo Nabiso Nyonso. Voilà, Peggy Walunga Topé m'a manqué le temps. Diane Bilo, combien de minutes peut belle? Dans 30 minutes, c'est belle. 30? Voilà, babi, dans 30 minutes déjà. Et le bout Nabiso, Ezo Komalango. Les gens qui t'akitara, les temps peut balambra, beaucoup la boiseka, tout bois semoule. Voilà, Peggy Walunga, on se retrouve tout juste après. On finit quand on pète dans ce qu'on fait tout. Si on paye. Faut d'ailleurs plus la mission sur non, c'est déjà. Pour qu'on ait qu'elle envoie une mission qui est cara. Kata ndembi la biso. Non tchana ngablo rebelete ah non tchaka ndembi. Na tie poivron moko na litungulu. Na ai moko pe kaka. On a un maïs, oui, les mamoukiers. Oui, on a besoin de salle déjà, non, mon mari, on a besoin de son qui est capable de mariner Nana Mwanza, safu wane za kibukongo na ngamo 50 kibukongo na nge ganga. Yabanga na linga safu mingi, ata na oli yani, ata na lambi ni ka safu. Lokwa baluba baza ba patriarcal, on a kenda plus c'est pas baluba. Mais moi 50 qui va y avoir Congo na ngizali. Le problème kana safu na nga. Position pour la monnaie déjà solo, déjà on pesa. Nous la biso ebeli nango déjà. Ouais. Ebeli nango. OK, tiens. Na biso ba 500 ndundu bon nous za ndunde. Maete. Ya légume ko. Porte obeba mama. Oya makala to lamba penza ne babenga biso na Afrique. To lamba bo. Kalungu na biso on wele la temps mama fait basani wana batira
ouais. Eza mwa mingi mpona bana okalinga matungulu ouais. Matungulu ya pamba. Mafuta chauffé, hein, voilà, cher Internet, Monique, nous avançons vraiment lentement et surtout sûrement. Donc, Biloro déjà, Beli Mujibou, Ndunda veut dire Beli déjà. Alors, oui, déjà, il y a soie, et côté déjà, na moto, Bakalamini pété, Foufou Pezolamba Manango, ce qui veut dire que Balouba a vite fait. Donc, voilà, mais bien préparé le baki, hein. Vite fait, mais bien fait. Voilà. Voilà, cher internaute, je crois que voilà les légumes. Le légume est déjà prêt. Tozo zelaka en soie, tozeli pena foufou, voilà parce que kaming ité donc bazolia na bango déjà ba invité ba rolia, ba kopesa ba vu na bango kande ki zelaka parce que muto akoka na nyonso azate biso no soto apprenaka toujours un plus biso soto apprenaka toujours un plus ndenge tozala be muto lobaka koka na vie, ben je sais pas muto akoka na vie plutôt ezaka nzambe biso no soto tikali to koka na biso te balobani tobakisa na kaka neti lelo neti oyo elbi alambaki mujibu asangisaki yango mpe na ndunda mais ye atokisaki yango nanu ana bicarbonate bilo mwa abongo mais lelo oyo tomoni eza sans bicarbonate ce qui veut dire tokozwa repas moko mais plusieurs façons ya kolambela yango ezalaka nango toya ah d'accord. Voilà quand on est dans le bec non plusieurs façons ya kolambela yango ezalaka nango kaka. Okali on peut ka mukie makasi te. On soit na biso de na cheki na mai ele bisa ngoma mukie kaka. Ba muso pe ba tsala bona mai te po yango ko liango ka bongo ka ndo sombeli po liango. Somo. Kalingama ekalingama nango ezata nango oui nyonso esila ekauka penza po bibiso baluba tolinga biloko okauka nde tolambema ndunda na biso mai ya vite fait wana siko mwaso na biso feza ya okauka po tolia bien. Voilà, chers internautes, je crois que Bisson Sotomoni ndenge ba sali sans ça, ce qui veut dire à chaque on a maï et fani non a maï, à chaque huile nae na moto, à kati matungulu nae, poivron nae, à chaque ndembi nae na kati, à zino temps yako kalinga et puis c'est puis à zui soit à chaque na moto. Voilà, nous avançons, nous évoluons vers la fin de cette émission, chers internautes.
tomoni déjà ndenge baosala repas oyo ce qui veut dire oyo nyonso mpe bazala na bezo balamba swa nayebi te so mpe so ezala na poto soki mpe ezalaka te bosengi mpe tobanda otindela bino parce que toza déjà famille tokobandaka otinda yango kaka donc ata 100 francs ata 200 francs ekozanga te tobanda kaka otinda parce que biso na biso ezala baluba bakongo baswahili parce que eluba bikolo ezaka te keka ekolo wana nde fo balamba yango to fo balia yango non. Ce qui te le bise à la bonne, mais battu sur la limité. Ce qui vraiment te bite ça, le système, on a que non. Et leur école, il faut école en tout cas, tu as limité. Quand tu es barré, c'est ça, quoi, on est ça, mais les lots façon, battu sur comment on côte à quoi. Bah, faut voir ma sango, tu es barré, mais façon, bah, comment on côte à foufou. Ce qui veut dire que tes habits sont nions sur l'eau au manquant. Voilà, Marginal n'habite déjà, tu as un mot, hein, la carte déjà. La chango de la carte, peut côté. Pour Marida non fait longa le roi mungwa na répéter biso balu bato lingaka na biso mungwa te donc ka Marina nanga moko na bwaki et ça yango nesi mungwa kaka kana to tika ngo suswe e kalinga mapenza D'accord, voilà, chers internautes, je crois que Bomoni déjà Peggy Walungwa, Topé Mamouké et on se retrouve tout juste après. Protocole qu'on a vu sur les jets, c'est vous. Pour la moins vite fait. Ah, c'est bon, hein? C'est le cas qu'on a balayé et soit on a vu ça déjà et recadre qui est caca et belle déjà mafuta nyonso esili kozala na rese ekoti na kati ya ekoti Sois back. Oh. nayoki na mboka babeti babola eleli sango malamu na matoi ya bato ebesi eko RDC balobelaka politiko basalaka mpe emission ya misi ya misi emisalo sango ejali abonez-vous massivement abonnez-vous Ah d'accord, donc il faut semoule kangami, après manioc.
Conception, y'a le boss Jean Chihuahua. Bana Kinshasa, you know what it is. America and Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. We bump more lema, Fanny Catalea. We don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse, comme on aime faire des yoga, des tickets good. Mama bonheur, salaka kawanda. Beau ego RDC, yango de mama. C'est la classe et là. Mais apparemment, c'est pour les Caroana, c'est comme si. Et Gogo te fait mon bâtiment. C'est madame, vous voulez vous attaquer. Voilà, nazomona ndunde eza wana so ezali masangu ya fufu, donc disons fufu pe yango wana. Je crois que les bons moments là l'équipe etapa mabe betapa pasi bonjour betapa ba wente betapa explication ce que tu comina on va voir les bons moments et là on va la oui ensemble. Alors merci d'abord Nadia la disponibilité na otala fa kokeno salon te perturbé tellement ma casse, en tout cas merci beaucoup. Alors avant tout les ici vraiment me rappeler sous internet na biso na internet au lambeli biso nini pour lambango ndenge nini et puis to bana na biso bolia basali ndunda na mujibu basangisi yango ensemble batie solo ai epi nanga mama batiango ai batiango kibe nanga marina na mafuta nanga mbila nasomaki mafuta kenzo nde naexplikaki yo par rapport de gorge oyo soki ezalaka nango souple nasali nyonso soit te na compliqué nanga yango te natika matululu ndembi natie marinade nanga lokwa psikokotolinga sotoka bamunga makasi te marinade nanga kaka nde pesa yango ya mwasa vere wana netika ya régime munga me safu ekipaka nango te nanga nanga fa na safu na moluba me nanga fa na safu bilo nanga tu naliaka ata naolia fumu naliaka safu naolia musuni safu nange ezalaka do safu azali ka accompagnement donc fufu na biso mpe nasalaki semoule na fufu ya mulutu ya bakongo natiaka manyoko mokie enabi plus semoule po biso tolie masango toliaka semoule donc nasala mesai na semoule masango namona esina kokoka te yango nasali ka semoule donc plan na biso yango. Bon appétit à tout le monde. Merci. Voilà, donc vous en retirez pour déguster. Oui, il faut nous y aller nos bandes. Il faut se sortir le poisson. Il faut qu'on couvre déjà. Voilà, ben inviter dans la maloba après avoir colia parce que moyen bolo non c'est que il faut bolia non ceux qui bolier après vous commenter. Clarisse et Poppy. Au moins il nous voit du col et Poppy avec Clarisse.
Allô? Non, 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 bonne tête. Ça me dit que solo là, qui moi n'inga bouti. Oui. Qui? Dans le banet to solo ndeni. Sorry, hein? Non, tu m'as fait. L'inga bouti. Ana mona banda omika. Nimo banda omika. Tole système baluba, mon baluba ne bazala, rabalia la place moko. Ikapesi. Poso j'ai tout ça kala. Comment on comme ben invité bazas et comme était invité ba bengo katela ke quand c'est nous aura na diel. Lia. Bon appétit hein. Merci. Qu'est-ce que non? Ndawa misimbi basafu. Kangi dawa kwe. Peke yo kate moko. Mama na pina. Nazwa to fina fufu. Makasi. Talo basunte. Ate siliso pa na kamboka. Mamboka na bino Ponga na munyoso. Swahili Mkongo Myombe Muduba. Tetela Musakata Mungala. Mongo. Katana. nayoki na mboka babeti babonda eleli brukutu sango malamu na matoi ya bato epesi eko rdc balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misiki emisa losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement eko rdc émission mokili ekomi kotala site mokili ekomi kotala bamama bayaya baleki site nini ya internet botalaka site nalingaka mingi oyo ngana conseil
réception, y'a boss Jean Chibo Chihuahua. Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. Without Molema, Fanny Gadalea, we don't need no fake news. Then you're 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn thing is good. Nasananga kotoyo Asango ya Kongo elalaka na Eko RDC kotoyo Boss Jean Chibo Chihuahua Tokomema bango kaka Tokokene na bango kaka boya Tokonyata bango kaka boya Tokopina bango kaka boya Tokokimesa bango kaka boya Umela yoyo Umela yoyo Eko RDC Umela yoyo Boss Jean Chibo Chihuahua Umela yoyo Umela yoyo, Eko RDC, umela yoyo, Bossa Chibo Chihuahua. Mama Bonheur, Salaka Kawa, Eko RDC, Yango Dema, c'est la classe et la différence. Amama Yakabuta. C'est mais elle pas pour les tutos. Et puis ça pour guerre, pour la bouille au toi. Voilà. Chers internautes, je crois qu'on a mangé. Voilà, on a fini de manger. Ma conséquence, il y a Foufa Massangwango. Ah, Foufa Massangwango, c'est la mabe, hein? Fuck up. Zambé, Peggy. Eh, ok. Je savais déjà. Voilà, alors je crois que tout le monde a mangé. Maman déçoit lien, tout banana on a yé. Parce que façon y a 500, on senti pendant muto à ligne. Donc à 500 on est sur place mon corps. OK on déni maman nanga, loba pe vérité. C'est pour Monique non, o ka quand on soupe ma bé o lobi pe vérité. Vraiment biloko yo, nandime ete kutu no ya na kuta ba biloko. Donc na ye bone yo kuta pe ka biloko mboka pinza wana donc pe elambe lango lisusu ya kitoko o alambi. Donc na liango penda na petit bino mo bomoni nde na lie pa na petit alambi kitoko. Bidibu na ndunda. Pe bolamba. Bon biso ba luba to ba olamba ngote to ba olamba ngoto olamba. Donc alambi yango penda nde to bande kolia. Ye penda kanga kango apenga kuna posa ya olamba ngo ka chaque jour. Et ça va tumsu ba loba nga biloko mboka na lia raté. Ba mekana. Ba mekana elengeza biloko. So liango penda yo moko mona ke ça va. Ya kitoko. Kitoko makasi salambi bien. Côté au groupe c'est combien sur 10? Bon, sur 10 à cause on est pas 6. Et bon 4 en équipe. Sur 10 à cause on est on est en équipe. Quand tu bon il faut lamba sur plat moko boye lisusu to mona lisusu to la plat o lobi azui 6 ko tengo to ba 4 na e ke puis nini sali ke azwa 6 wana donc nini ngo oyo ekoki te oyo mona ki ke non il fallait sala boye na place a boye na 4 wana. Bon. Oh, na 4 na soir. Ngli na moni 4 na ndi tulongo likote wana. Isali nini kasi? Basala ngo boete. Akalingi ne yango bien. Asali nango bien mais na moni neti moi be ingrédients wana. Eleki. Ah, épices, hein? Eleki. Donc 4 ezana. Donc 4 ans et na soir. Ndunda 100%. Ndunda c'est bobi sur 10. Non, vraiment. OK. Voilà. Qui n'a mannequin Nzambe? Mannequin Nzambe. Commentaire na yo na biloko ya ndeko na yo moko. Oh, mère Alec. Commentaire na yo. Non, na mon ndenge oloba te. Nde boye surprise bosalinga.
nayeba ete mwana ye na biloko aye alamba non nasepeli kaka non kolakisa mwana mosala yango namoni nakaisaki po na biloko nde nalakisi ekolamba bijubuju na ndunda nakaisaki obebisa kasi koto wana nasepeli non nalie mpenza nalia yango kala nasepeli mpenza non nasepeli nakanisi nabokola ete kasi nabokoli kitoko wapi non nasepeli mpenza esali combien de temps yo lia mujibu yango te bujubu nasali ata ba 5 ans 5 ans mpenza nalia asu te banda longwa na maboko na nga 5 ans nalamba yango su te nalia yango su lelo nasepeli mpo na nga sikoyo so nalobi napesa bapoint boloba mpo mama na ye na minute oyo deja mama kuluti nalobi kuna sikoyo so nabi naloba 10 boloba nakoteli mwana sikoyo olingi naloba nini olala mpo na nga 10 sur 10 mpo na se retrouve mpenza eleli na biso ya baluba eleli na biso baluba yango tolie malheureusement ateli biso safu eza biloko ya bakongo biso toliaka safu te na soki on mpena na petit tabula fufu nde etikali mokie no mpe na sisi olia te na okontinue ngo apres nasepeli mpenza esala bien maman ondima mwana ye. Alors Diane, en tout cas oyoki déjà remarque ya maman po oyoki yango par rapport ya ingrédient à soi oyoki pe maman leki kuna ndenge a félicité yo moko tu te dis quoi? musala na bango nde yango obalakisa nga kokola biso okomona oloko onyokola yo baomaltraite nzo ezalaka mpona bien na biso mota nde rattrape nga lelo donc nga mo esalingaka plaisir ya trop mpo nayebaka deya kolamba bosiko soki nga na ponaki na ngai na esolamba bilombolombo nga okokango julombolombo mwa mpe bona chiluba julombolombo na ngai nalamba mpe kitoko kitoko kame tout ekota d'ailleurs lo moko te ya balubelekelaka eza te. Alors quand même au gentil na ba fan na yo balandaka yo et en plus il y a des gens qui disent que non ba star to ba artiste ba sala vraiment misala te ba ta rappel na ba problème a rolamba oyebi ça boni sorry ne bandine na lobaki eza image yo bango ba pesa biso pour toi deux personnes différentes na expliquer ngo toujours ceux qui na sur scène na mutu mususu ceux qui na si bena na vie na nga normal be na Diane so pe na mobile na nga fona lambela mobile na nga ifona sukuele bilamba ifona cha l'aise na misala mwasi mais sur scène rôle ba pesa ngande na ko s'adapter nango donc eloko na batu basala confusion entre la personne na rôle ba pesa ka moto donc ba rôle ba pesa ka biso na eza biso te na vie normal be po oya na tango na lamu ki okutinga pe na ndako na sa musala donc c'est un peu ça. Alors, moi gentil, na ba fanatique no one les qui par rapport à que non des ba mona ba star que non ba makasa msate. Alors moi gentil na ba fanatique na yo puis opesi mbote na ba bolanda yo. Ba fanatique na nga na linga bango ya trop, ndipe bango ba linga ngai na pesi bino ba mbote place nyonso bozali, musala na continuer oui nazoki moi pause moko menace na zongeli na nga na ba gag ba film et tout. Nazongi déjà na monde nanga ona lingaka ona zalaka donc nazongi déjà bambote bolekaka tellement ebele pour ceux qui na bandi siko na episode no rato kolala wa nazana batu tala ebele eliboso na bazina na maman na linga mingi maman Neli Mwanza maman pasteur wa bota Diane Kamwanga yo na mwana mama pasteur pasteur makasi na mabondeli atana kewe mama kaka mabondeli na mama leki nanga na Mwanza linga ke mingi na mama leki nanga mususu na ikumu wa accompagner biso bambote bele na ba master ngai Deborah Lombe Gladys Ngui Mwasa Mondele Abenji Nonzio sentir nanga mobimba bambote bele papa ngai Marcel Kamwanga ami et connaissance do no tanga nanga binote na boy bambote ka baseni te no tanga nanga bangote po
bamsu ba comme tema pas cité comme tema pas cité obiso yo pesa kaka comment yo pesa kaka boyo pesa kaka na marraine nanga Julia de Luxembourg motema Julia de Luxembourg molimo ya popcorn motema popcorn ngoma na bébé na biso Juliana maman na Juliana power babi puissance toujours Belgique eza kati ya maboko na ye babi bakoli na ngezo ya jeté donc bambote ya trop bambote ya trop na bébé nanga motema na ngai kombo ndi natangaka te mais fille okelanga bongo moi contact et bon siko ce qui est talingi olambele mu ebi ke batumso bakitaka non biloko ela batumso baliango kala niti maman le kabia lango ya 5 ans eza mutumso peut-être ana beso pe balambele ka ba ke tike za moi si za mobali to mona ngo ba maman pe na ba ye que na mona ngo neti dernièrement Sephora maman mo ya KFC Sephora qui lambele ka yango. Mon contact nange ezali plus de 143 85 47 86. Putain, numéro exactement ici. Qui m'a air moko 080. On a vérifié, pardon. Ils ont numéro à Sika. Ils ont orange. 085, 089. Voilà, chers internautes, je crois que le temps où le numéro, on a des annonces dans la peine. 085, oui. 0 plus 243, 85, 47, 86, 652. Donc 243, 85, 47, 86, 652. Voilà, chers internautes, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez vraiment aimé, dites merci à celui qu'on appelle JTT Jean Chiboti Bois. Dites merci à toute l'équipe de EcoRDC, donc en commençant par la coordonnatrice Fanny Katakata, ainsi que nous tous. Donc voilà, EcoRDC, c'est une très grande famille, unie surtout. Alors, merci beaucoup à Aki Prince de Verviers, merci à Maya Labelle, Maya Kalonji, Balobi Vienanga Michel. Michel, le grand saoudien, merci beaucoup. Michel Hélène, vous bien sûr, merci beaucoup. Nayo, merci beaucoup. Na Clarisse et Poppy, merci beaucoup. Na Johanna Koudimba, la femme sage, Balobi Emeyo Chouazaliwana. Et quant à moi, retrouvez-moi déjà prochainement dans un nouveau numéro avec un nouveau invité. Si vous nous avez vraiment capté 5 sur 5 chez vous, c'était grâce à celui qu'on appelle Peggy Walungwa, il y a Peggy, bien sûr. Donc, d'ailleurs, la caméra, ça sera Verdi Kyoka. Si ce n'est pas Verdi Kyoka, Peggy Walungwa, si ce n'est pas Peggy Walungwa, ça sera Merlaniwa, bye bye, ciao, ciao, ciao. Foufou et Tony Singa, donc, Naza Otonda Makasi, donc merci.